congodialogue.com. congodialogue.com. Il va l'opé sanga Francine Ngembe. congodialogue.com. Il va l'opé sanga Francine Ngembe. Oui, Banabiso, vraiment que c'est très choquant. Toi, dimanche, dans la résidence, il y a Excellence Banza Mokala Zakawa, que l'image est choquée, parce que ma casse, vraiment, les ouais, Kobungi Samutuko, la Excellence Banza Mokala, elle est Mutumoko Ayaki, na renouveau, na kati ya ministère Kiti des Arts, Banda Yaki, Bumuni Makambasali, décoration, on va belé à Sali, qu'on fasse à Sokola, mais qu'on belé à Sali, mais qui résumé, t'ébité. Mais Zélia ne se sont qu'endaka via Zalaki ou qui excellence na matanga pa wimba saki même discours mais à wato côté déjà que nous attendako et c'est que excellence à zako vanda au monde bien tous allez vraiment que tout me ganando ko zo atamus moi vraiment Sandra Bumba c'est trop choqué mais c'est très choquant image vraiment parce que Banza Mokala ya Zalaki ministre oyo aligné qui culture mingi vraiment bon on est bien que nous avons la résidence on a besoin d'un cabinet ministère on a bien que te pesi vraiment mama Bevinda Vemba BV mama na Shekina j'en ai pas Sandra Bouton na pas vraiment on a bien nous avons na kate ya résidence ya excellence ministre biso Kiti des Arts excellence Banza Mokala qui salon ngeni Eza passé parce que ndenge boyebaki yango aye ko pesa révolution ya culture tango ayaki na culture apesa ki biso promesse que na ko sala de façon que culture ya biso e koma na ndenge bamboka mosusu pe bino nyonso bomoni biro na ye zalaki poelele na artiste nyonso pa sali makambo nyonso pour que culture na biso ekende liboso mais oyo tokosenga po tango tokendeki kolanda ye na politique culturelle alobaki na biso ke souwe na ye zali akoka kopesa ba artiste politique culturelle nationale et na commission de loi ya gouvernement politique culturelle bayaki ko adopter ngo bako débattre ngo na conseil ya ministre soki kozala malamu bino ba artiste bino nyonso bo sengete ndenge loi bakajike ezali loi foncière politique culturelle ezala na kombo ya politique Banza Mokala pour la culture art ekozala souvenir pour à se battre mingi pour la politique culturelle na yango mais ezali perte na domaine ya culture perte makasi pour
ye azalaki oyebisi ye likambo soki abandi kodéveloppe yango okanisaki ye moko moto ayekoli yango na classe. Azalaki simple, alingaki bato, azalaki rigueur na travail. Vraiment azali perte makasi oyo toye connaître na ministère. Président, courage quand même, hein. Pour le président qui m'a dit Zabati, tant on va prendre le excellence seconde ngeni. Ça y est, le canon parce que mon téléphone ngangou liboso ali nyokalongo. Aussitôt na gina vola mais na restarté. Oh, ce n'est pas vrai, abi solo ngabi. Oh. Mais tout ce qui n'a eu il y a 2 jours où tout ce qui m'a il y a pauvre Papa Wemba. Hein, mais je ne comprends pas. Ah mais non, à Koufi. On a vendu quelques minutes, on a démarré la voiture. Parce que ma casse est pour la sûr qui a Koufi sur dont au père de Penza, ministre Oyo, qui ouvert na biso, a la volonté na biso, ceux qui ont tengama. Il y a un moment où tout ça est réuni na stade. À Bengisi, les artistes nyonso, les artistes musiciens, plasticiens, écrivains, non ba yoka na raté, à ça qui par tous les moyens na stade, à exhibition surtout. Donc à ça mutumoko, tu éviter surtout la somme tendengwana. Toujours regretter ma casse benza. Si yo tant que musicien, tant que pesa sokoda, pour prévenir déjà nini parce que c'est le moment hein, vraiment que déjà on pesa sokoda pour prévenir déjà le côté sokoda to côté musicien. Mais na bengsi réunion moko to bandalelo à 14h tout ça là tout ça ngana to ba idée ya baninga no surtout to yeba to ça la nini pona liwaya ndeko na liwaya ya papa na biso. Tout ça la réunion lelo na 14h. Est-ce que parce que bisuka na Congo soki mutakufi akena makambo na ye parce que to boyi excess banza mokala bundi kamba sokoda ba mbebele awa okende vraiment awa ke sokoda be kufa ngona moni mais ekufa pona nini peut-être que to ko manquer mais to ko sala ka ba condition oyo ya tikela biso abi ndenge ni to ko diriger ndenge ni to ko solola ndenge ni il faut ko ndimba kulima mutu surtout moni même akamazala ki mo ba désordre kona mona ko benga biso arbité bongo te faut sala boye ndenge wana te boye to se réconcilier biso surtout grâce na ye mais kukufa te parce que to ko landa ka ndenge zela ya lo akotika mbote papa excellence banza mokalai akufi bala na so pardon le monde akufi na nini papa na biso abelaki c'est vrai. Toza na ebela koloba te to apprendre ebele pa na ye o tokomi biso lelo eza po na ye c'est-à-dire tobungisi azalaki papa azalaki grand-père azalaki nyonso po na biso apesi ba identité na bato ebele azongisi makambo ebele vraiment moto azalaki na conflit na motu te. C'est-à-dire ministre moko biso to benga idole na biso incon na biso na monde de culture vraiment toza na ebela kolobate nzambe nde azui apesaki biso ye pe azui toza na ebela kolobate mais tolendisika na bato nyonso ke eza mokano na nzambe eza tango na ye kokaki nzambe azui ye courage vraiment et debiso voilà ko raté vraiment tout compte taza makambo kolobate ndakokate oui ça ndenge nini parce que courage yaka vendredi ngazaki na ministère des arts yo zalaki oui nazalaki oui ngamolaki excellence aki na bureau non vendredi azalaki na bureau non jeudi azalaki na bureau te aki na bureau bon avant makamba papa Wemba na après makamba papa Wemba tozalaki une excellence mais jour enterrement banda jour on a tilé tozalaki na été excellence était malade le banda papa Mbakunda papa azonga sous bureau te ngai sous bureau te azalaki malade papa eza pasi ko perdre idole lokola banza mukala c'est nationaliste il a aimé tout le monde il m'a valorisé ce que je suis aujourd'hui
c'est Nzambe grâce à lui. Donc il y a le bateau mingezate, to perdre des babiso na culture et art. Arranger mambo ebele bande ko simbate na culture. À valoriser mambo ebele bande ko simbate na culture et art. Mais le loyo, que son âme repose en paix, Seigneur. Et si Kazali Nzamba batela e mingi lobezate mais toi na pasi na motema. To perdre des motos vraiment ba obekwei pona biso ba misusu. Merci Nanou Mingi. Na préféré na lobango peut-être na deux volets sur le plan spirituel na sur le plan culture. Sur le plan spirituel na kopesa na merci mingi na nkolo puisque Bible ezoyo bisabiso que na circonstance nyoso il faut to komisa Nzambe. Peut-être occasion maladie na ye ko comme malisusu biso makambo belé. C'est pourquoi j'ai dit disons merci à Dieu puisque ndenge azuye etindi bisote na ba makanisi belé ou bien na ba dépenses belé. Mais sur le plan culturel, vraiment c'est un grand regret pour na biso. Ezali ko sala biso pasi ya koleka. Nazolo bango pona tina te mokonzi nanga ya komina nute mais na ebité ba monini na koki kotia pona oyo biso to witu ko bungisa. Yé moto limsa muke mais mise be kufaki na va banja mukato ba vérité. Il n'y avait rien. Exactement, c'est comme ça nazolo ba nabi nazana souci mingi na motema na kozwa liloba na ngonga oyo. Oya Koufi, c'était parmi une des personnes qui a longoli misé na libulu ezalaki po abimisango lelo. Po biso tozalaka na misé ceux qui to komi mukanda et komi epa ya banza to lekisaka 2 semaines te. Donc azalaka toujours no oreille moko très attentif na nyonso oyo esalemaka na misé. Ngai o nazoloba lelo. Si je suis devenu directeur financier dans le musée, c'est Banza qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Très reconnaissant vers Banza Moukalaï. Reconnaissant, pas seulement puisqu'il a fait de moi un directeur financier, mais au travers des œuvres qu'il a laissées dans le Institut de musées nationaux du Congo. Lelo Banza a sali musée et comme service ezali na capacité ya koluka mbongo bango moko. Politique moko ezalaka libosote. Donc c'est pourquoi Nazana regret. Bote mon frère, Nazali directeur na théâtre national. Banza Moukalaï est parti parce que la monarchie Banda Yaki, on avait un changement, un mot. Les mots ne sont pas morts à Zolandayo. Et ça Banza Moukalaï pas allé au Lepseni. Bon, je voudrais que Batoubaye que popularité naie et bandande na théâtre. Ponde Bishika. Mingi na Lumbashi pendant qu'on était encore à l'université. Banza Moukalaï était aussi artiste. Écrivait mon nez, à livre belé. Vraiment, dans la prochaine émission, tu as livre qui était Banza Moukalaï, oui. Oui, je disais popularité naie bandawana na théâtre parce que batomona ka théâtre le kolelo moko ya pamba. Mais à Lumbashi il luttait avec lui Gamse pendant que nous on luttait. Nous étions les protagonistes, hein? On luttait mais tulinga kaka balobela kingandi mais lui il avait excellé. Il avait excellé à telle enseigne qu'il avait plus ou moins 70% yaba jeune. Il y a Lubumbashi, voilà ce qu'il avait fait pousser plus loin. Mobutu a dû le récupérer pour dire voilà quelqu'un qui arrive à narguer les jeunes comme ça, c'est quelqu'un qui peut travailler à côté de moi. Si aujourd'hui, il a pu faire tout ce qu'on vous a dit tantôt au niveau du ministère, c'est-à-dire, il ne l'a pas fait par hasard. C'est parce qu'il avait la culture avec lui dans le sang. Il avait la passion de la culture. Il avait l'esprit d'organisation. C'est ainsi que tout à l'heure, on te parle de musée. Musée Mati parce que aujourd'hui, même le secrétaire général, non, en tout cas, nous reconnaissons qu'à un certain moment donné, nous mais les lots, nous sommes réhabilités. Je ne vois pas quel est le service spécialisé du ministère de la Culture qui va te parler de mal de son Excellence Banza Moukalaï. Il a aidé tout le monde comme il devait le faire. Il n'est pas saint, c'est vrai, mais il a fait au moins 90% de ce que Dieu lui avait envoyé pour faire sur cette terre. Mote papa,
Vous avez très abattu, hein? Pasi mingi pona biso. Bana cliture to pas de baoba munene. Munene makasi nazata na courage ya kolobate. Il était plus que tout pona biso. Nazana eloko kolobate. Merci kaka na Nzambe la pesika merci na Nzambe. Conseiller du ministre partant en charge de musique et chorégraphie. Tango au côté du ministère, la biso qui déjà au côté qui vraiment ministère qui ndengeni. Je vous assure, très magnifique. Au début, le ministère boitait un peu. Alors, compte tenu de son expérience, il a relevé ce ministère-là. Il a placé sur le plan qu'il a été vraiment reconnu de tous. Et on vient maintenant par le reste, grâce à lui. C'est un grand artiste. Je pleure beaucoup. J'ai perdu un homme qu'il a fallu. Le pays a perdu un homme qu'il a fallu. Voilà. J'ai même plus de mots me manquent à dire. T'es papa. Papa la yoaki. Et ça lui passe dans mon thème. Ça lui passe. Voilà, vous comprenez que. Et ça lui passe. T'es. On a tout benga inani. Papa, Coco, grand frère, tout benga inani. T'es. Ceux qui ont battu, penza na mokilo ba aider. Pas vie na biso esaye. Oui, papa, ça n'est pas si mingi parce que qu'on perdre le ministre Nabiso est passé parce que papa a battu belé. Abandaki kopona mutumo côté. Je pense que tango batbaya kawana basepelaka parce qu'il y a tout le monde. Alors les autres perdre icône est passé mingi pour Nabiso. Pasi mingi na motema tokokaki te d'abord ndenga azalaki na hôpital kuna ezalaki moto akokota te moto akomona ye te ndenge kaka moto abelaka toyebi ke eza maladi akobela akoyoka bien akobima na ye ide ya liwa ezalaki te ndenge moto nyonso abelaka totiaka ide te ke moto akokufa mer sango ye babengi biso ezalaki émotion pona mutu nyonso tondimaki te mais lokola eza volonté ya Nzambe Nzambe permettre que lelo mokonzi atika biso tokumisi Nzambe po ya lobi na circonstance nyonso tokumisa ye totikeli kaka Nzambe wana. Vraiment ça fait très mal la séparation mais on ne peut rien totikeli Nzambe asala oya ye ndenge sekomeli biso. Le plus simple des ministres qui banza mokala tout moment téléphone yamba tout ça dans la résidence c'est vraiment qui moment là bien c'est trop choquant bon on a que tout ça na na ba image bo bande ko na biso c'est très choquant mbote papa bon nzoto mala morte botango yoki sa papa banza ko fesa ndenge nini passe voilà bala na so ko bon monde là que ba tout ça très choqué. Très choqué parce que la image a boyé tout ça dans la résidence officielle ya papa la biso banza mokala tout monde a bien tout ça dans la résidence beaucoup monde a que tout ça na ba maman ba eko lela papa la biso banza mokala mbote papa to koti yo na mabele banza mokala ke esa ndenge nini ezaka ke monene oyo esili ko betela biso papa to hebite to lobanini to perdre notable monene ya mboka na biso. Tozana maloba koloba te po esananu eutiko ya nanu donc toyebite to sa nini miteme ezopela moto papa miteme ezopela toyebi papa na ngai ya pasi leki ya papa na ngai eza pasi ya pasi biso nyonso toza bana na ye papa leki penza propre ya pasi donc bazui biso élément na kati ya famille donc toza na choc moko toyebi te so aussi la ndenge to perdre babomi biso nde koboma to perdre pensa notable na biso ya buluba ibukata donc tokweli na likambo moko esali pasi na motema banazana eloko koloba te wana za baoba munene bakwesi na okokate na papa na ngai na okokate
akokate parce que wa tiki biso comment nani Freddy comment Papa Freddy parce que aux ali télévision bataïba après matanga ya Papa Wemba excellence ça qui ndengeni bon azaki ne bien ayine bien toke hôpital ngamna na otika toke hôpital on a journée c'était vendredi non ouais vendredi soir ba 14 et ba 15 16 heures boye na kena tiki kuna souvent fona zelae mais ba ipsinga no zonga to garder awa watikala ki ti lelo lobi na sola kina e sava bo sola na lobi na ernin na sola kina lobi aki ba 12 heures na téléphone bo sola kina bo sola ki bien to sola kina bien na tuna ka santé bodi papa boni boya bisava ki prévu fallait lelo na tongo de vol akinde Belgique na dauta mona docteur moga belge aki awa fallait accompagner ti na Belgique pour lena koti mutuka na kenda kuna nzela ba benga yo papa Kofi. Bonjour papa. Bon comprendre. Ok, si quoi donc le banni. Bon, parlant de la bus en tout cas vraiment que tu compter mes émissions tu vas ver ça sera pas tout passe mingi na ba. Pardon. Passe mingi vraiment que c'est trop choquant. Ngana zaya ya zaliki. Ok. Yonde yana banza mokorai. Ata ile ayaki awo bauti na nini makendeke. Plus ya zaye kulia zaka ngana lambinga moko. Nandenga zwa kinta kuna ya kasaiwa. Uzako yuka. Haza mwana moko alinga kinga mingi. Uvandi boyo lubi. Tinda ba iskolo na yo wana ba yakuzula yo mbongo ya biloko ya kulia. Na yo kalobi na pokwa. Babenginga ya kufi na belini leki na belini nanga na ibite me na ibite maladi wana beli namna ikaka ngolo muko tumona kina asensi iloko nini alibenda zako yo mala muti oyo mko na mona ye akomina ka lukulanga siko programme nani salamite to ndengeni nanuti en tout cas papa Bax Ndambo siko zali j'aime ki quoi tozala je dis kama munene tozaka na résidence ya son excellence banza mokala ozomona mutuka na yangona mutuka etika na ngona mutuka ngona o excellence otambola yangona que c'est très choquant ba image abo c'est très choquant mais curieusement tokuti pa mo kabundila kape mamba droit de l'homme tokuti pe awa tamsusu aiba ki banza mokala tuki ndenge na ebite tumekana no ah voilà maman mbote maman mbote papa kombo nani naza honorable Vicky Katumwa. Ah, en tout cas mes respects. Voilà, tona matanga bande honorable na Katanga tuna Kinshasa. Na Katanga, na Kalemi, naza membre ya UDECO parti ya Kondo excellence Banza Mukalai. Mais dimisa muke tout à derima ba image, auta Lubumbashi na Katanga mikolo non? C'est image à kutonde nini? Excellence Banza UDECO muke attitude moi UDECO ça là kuna. Activité tozaki na congrès na mois de mars elekaki malamu ezalaka po tota la marche à partir na biso et puis na congrès to reconduire comme président national na biso IDECO. IDECO, c'est quoi IDECO président ki parti Kofi? Parti Kofi te. Président moko bande ko lobango tango zaki na bomoi. Abande ko la kabiso ezalaki let motive na ye tango zaki na bomoi abande ko yebisa biso botika la lisanga parti oyo bosunga parti bosalisa parti oyo parce que ça parti na bino donc ezaki déjà message abanda ko pesa biso avant que akufa donc parti na biso okufa te toko solola na bande ko nyonso ba membre parti lelo tozana na matanga après matanga toko vanda toko solola poto yeba nani akovanda lisusu na ebonga oyo président national na biso utikotika. Tant que cadre IDECO, moi programme c'est ça la mi tondengene to ebite tsuki to ebita mususu pa banza mokala za muto ya Katanga est-ce que to lela yawa to kunda yawa est-ce moi tant que cadre IDECO o pese sous moi sangona nte oui IDECO e ko soit place ya famille te awa nano tozo solola nano na cadre famille et ya ba Katanga nyonso
parce que ndeko na biso azalaki katange na bandeko na ye bakatange nyonso oyo bazali awa nde tozosolola mpo toyeba programme ekozala ndenge nini mokonzi ya mboka akoloba na biso eloko nini gouvernement esika bande kosala bakozwa mibeko nini mpona kokunda ye tozozela nano ideko ekoya peut-être participation ideko ekoya peut-être après participation ya mboka na participation ya famille. Nga naza leki ya oyo akufi leki na sens ya famille monene aza grand frère vraiment wa banza pesa biso ba conseil makambo ebele tubanda usolola na ye vraiment aza grand frère pas na ndenge ya province mais na ndenge pe ya territoire na ndenge pe ya tribu, donc peut perdre un grand frère. Je ne crois pas qu'après la mort du président national de l'IDECO va disparaître. Ça, ce n'est pas possible parce que celui qui est parti, l'IDECO doit rester. Après ce coup fatal dont nous sommes en train de regretter, je crois que les membres de l'IDECO vont se réunir et trouver les voies et moyens pour qu'il y ait encore un autre membre qui pourra conduire l'IDECO à des bons ports. Un message à tous les artistes, parce que lui était notre ministre des Arts, il a mené beaucoup de choses qu'on n'a pas vues dans ce ministère. Un message à tous les artistes. Oui, je pense que étant le ministre national de la Culture et Arts, c'est une grande perte pour les artistes du Congo parce que nous avons vu à la mort de Wemba ce qu'il a fait comme participation. Je pense que la disparition de Banzamukala et Sungu dans la culture et art, c'est une tristesse pour tous les artistes congolais. Que ceux qui, les artistes, c'est vraiment très affectés. Orphelins, ce sont les artistes parce que depuis Papa Aya, on a senti un changement. Tous les gens dans un cadre de Pembeni, vraiment que marqué dans le cadre beaucoup de bâtiments, mais un mot, Motoyo, Nazo Tungsa Mingi, c'était maman Mbote maman. Mbote maman. En tout cas, maman pour comprendre, hier avant qu'on soit mis à quitter des arts, il faut mon aïe. Mbote maman. Mbote papa. Toujours mis à quitter des arts. Toujours culturel. Papa Banza Mokaya Kei. C'est quoi juste? Parce que quand on a tant de documents ou que pas ministre Zongi, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont passé makasi. Pasi vraiment makasi mutu mnene ya mutu ya oyo tobongisi. C'est une tête qu'on a perdue. Nazangi ndenge nini ya koloba. Soki lelo tozata na kati ya ba parti politique ye mutu alakisi biso politique. Yoba ideko? Ngapi ideko. Okay. Ce qui lelo na komi présidente fédérale chargée des genres et familles na parti eza yende moto la kisangai politique wana. Alors eza pasi mort brusque oyo to kanisa ki yango ekokomela biso lelo. Mais dommage akei moyen koloba pe ebele mingi tozozanga parce que pasi na motema. Pasi eza makasi to bungisi elo mutu moko ya mutu ya makasi. congodialogue.com. congodialogue.com. Ifalopesanga Francine Ngembe. congodialogue.com. Ifalopesanga Francine Ngembe.